Bandeko, partout aux alliés dans le monde, Angola, Kinshasa, Afrique, Europe, Amérique, Océanique, Mote Nabino, Isika Bozali, Ezali Ngai, humble serviteur Nabino, prophète Yves Lucano, Naza Awa Lelo Nakata Plateau, pour Nalikamo, où ils ont dérangé société Nabiso Angola. Na évité Isika Obino Bozali, mais Biso Awa Nakata Angola. Et si mbate makambo ils ont lelisa baninga ils ont lelisa bayaya ils ont lelisa papa ils ont lelisa maman les kamwetali divorce lelo nazala ba invité misato on a bengisi na journal lelo poto lobela pona nini kama bala to sale simbate pona nini eza foti na babiso mibali foti ya basi to subala foti ya ba parents na biso to foti ya l'église to sambela bandeko il est la biso alors vous appelez vous à la connaître benga bina batu bali banda pour nous confirmer bino lelo eza moto pour na yami 3 invités mo wa baza chalet donc tout ça a pour décortiquer les cambo to lobela les cambo bino batu bolanda biso soki bolingo pesa idée question suggestion da bino bo benga biso na mero o izana se boza mala mongo connecté bo pesa biso ba suggestion na bino par après ya makambo yo ezo le cas divorce so ki pe yo esika oza ou le cas de réalité moko bongo benga biso to ko ya sur le terrain avec équipe technique to ko lobela droite na ngai nazali na artiste comédien nene ya kati ya mboka Angola papa mabanga pululu bonjour boni ba santé en tout cas papa lelo eza lelo na gauche na nga nazana artiste puissant Kade artiste Mazaboko journaliste monene ya mboko oyo bonjour papa Kade Mazaboko bongo kolanda papa Kade nazana champion morote trésor bonjour papa aza nzamba mofuma ya mboko oyo en tout cas bandeko na ngai boza la brancher boko sepela papa eloko esangisi biso lelo donc mabala to ça les aussi mbate nalingi na yeba to sunga pe bande ko mususu pona yo artiste monene mabanga pololo mabala les aussi mbato to sala pona ni basi baza mabe to mibali baza mabe bon premièrement eza merci ba kiso wata la biso mambote parce que ozwami pona ngai en fait non mona mabala soke simbate premièrement eza na culture auto kutina kata mboka culture angolais donc culture moni mo pepe soko na mboka atabo résistant nini au sentier ga donc ils ont moins quelques personnes dans mon pepe to kuta de awa souvent peut-être mingi na ojaenda banda kwa ojaenda okuta ba mère na tu ba papa ba la raté oh wala ça la raison so futela na ojaenda au moins comédie so futela na ojaenda puka tala banda ko wana bakolo banda ko wana bizala ka bana basi badona kaka badona na badona donc premièrement ils en ont bon poto to quand tu na souti ma capacité bandi ko lamsi passer mo basuma bisote bandi ko lamsi passer problème te zamba mbola ekito kelengi Kade Mazaboko papa pona yo mabala na biso ezo simba te pona yo. Bon, merci Nabandeko Nyostu Bazota Labso, c'est votre humble serviteur Kade l'artiste puissant, immortel Kabema Motebele. Pour Nanga Naoki Ndekonanga Pululu comédien patron Nenga Uchikolo. Bomoni surtout à Biso Nangola et le Rozo Boma Biso Mingi ils a profit. Ils a profit par rapport à quoi au monde Bandeko na Biso ya mibani. Le lot au Golo Banangola ma bala Nangolais Salamara 2 et Salamara 2. Donc Basi ba comment bala mibali. Mibali peut pas comment bala Basi. Par contre Biso Mubali azolinga par exemple jeune mobo nga penande na zabo na bogar na bien fo nga penanga na kopesa mwasi mbo tenga fona luka mwasi ya kopala je comprends akia luki mo mimo boye to luki mama moko boye apesa kayeba mo masala ni mama ona ju avandisa le vite monyo ndeko zabo ngai na opesa mbongo me yo sala nini okende ebima lokola yondo yo balama siko na cadre ya bato oyo mwasi pena omobali pena oya bali mwasi na ye officiellement na mbongo na ye mais les balles on sait qu'à 2 mois 3 mois et kofi eza kitani bon eza nakoloba par rapport Angola mwasi nyonso to aza na Angola na bolimbisanga par exemple na terme nakoloba bandeko bota l'émission
balingaka mingi na olobela mingi profit donc ntango aza na mwana mobali wana eyebi ke mwana mobali wana lukaka bakopressionne oyo balanga or kobala oyo toloba na ngola la plupart nde toza boyoka obala jeune fille moko boye mais oyebi papa na ye te oyebi mama na ye te oyebi place abimaka te lelo awa ndeti nga na participer dans 2 ou 3 pd de oyoka jeune fille wana moto alobiki nzonzi baluwe ye noko moko abimi wana baluwe ye batantini basere babimi wana ya koluwe mais famille nyonso to evandi wapi na Congo mais ye awa ya bali siko mpona yo wana mec c'est ça envie sur mes papa kade zamba pambola yo immortel kabela makambo eza mabe makasi dessin animé ya kufala te donc mpona yo papa trésor moroto makambo mabalo ezo simba te eza nini selo yo mpona na peut-être mabalo ezo simba te autre part tout ta biso yo ande wa mibali to tambola bien te na basi na biso bande kwa mibali oh moi ça lingi mbala lingi ngote donc voilà on va commencer donc ce moment là ce sont dans par retard sur moi ça se pour va choc voilà te et c'est ce moment bala la génération c'est aussi babinate yosko côté no basi na deuxième question na ngeza boy kana makambo ga mabala na kala ba para ba bande ko ponela biso basi sko lelo comment to ça la choix na biso moko est-ce que eza raison ya modem de zo provoquer que mabambana na biso esimba te bien ndenge nini comme des patrons pour ngai merci na question na yo na kala bano ponela biso basi passer ça là les passer monde déjà développé si ko lelo moi ba ponela so moi lelo ba ponela moi c'est passer monde développé comme la pe moi na WhatsApp pe ko balai na bino est-ce que makambo mo ya mwana papa kada lobike ezo simba te pona nini yo linga mwasi na WhatsApp oyebi famille na yete parce que monde libala ezaloka monde libala monde spirituel monde spirituel fonza be abenga fonza bala action musalo osala lorsque libala pesa bongo lorsque tango obala futu na pe kolo soza ya yote obala mwasi pona longi pe kwa sentiment te to le pour la sentiment omoni ke simba te boka bana mais so pe ni ke breka nzambe ne ta pesa kyango ndo na ngatande le kutu bozaka na ye premièrement faut yeba non mwasi no bala azape na ngai na ka bana pona biso basi poani bakay tuna na quartier na tatine jeune fille ana zala ndenge ni te atambola ka famille ba wala ndenge ni mais ce que so totali ba lelo so ba bala wana comme des patrons par après ba mabale salama na tango wana na oizo salama tango ya wana esimba 80% biso oto sala ezo simba ka 20% o biso moto milukela esimba ka 20% 80 no so esimba te ya kala kote zala na bien et que na pena bien peut-être baba la mungwa c'est que to so na biso kana système wana lelo ya bakabele kote a rolinga ba comme des patrons omoni eloko wana to soulever pena to ezani omoni biso ndenge toza boye surtout na génération na biso tozali bato bakoma osala eloko par exemple na basentiment je comprends donc ce que nous comprendre yo bien yo zo télébla likambo etali ba sentiment na bolingo normalement yango ezo causer ba divorce o toza na bolingo ba divorce o toza na bolingo ezaka ate pona biso par exemple ba jeune non ti ba pasteur ezo salama c'est lingo lo bango te ke ba pasteur bon pe ba sala ba faux choix non bango pe ba sala ba faux choix ngana za exemple belé ba pasteur pe abali pina maman pasteur baza pina na ndako mais ba kabwani c'est par rapport au temps pasteur qui na ko bala maman pasteur wana azwaki sentiment moko boye akutanaki na ye ezalaki nde tolobaka ndenge ndeko na mpula alobi eza nzambe nde moto atindaki ye asaliki sentiment na ye aluli mama paster wana mama paster wana zela pardon mama paster wana aza moto ya basentiment akutani mpe na papa paster aza lisusu moto ya basentiment bango mibale basaleli basentiment or libala wana evanda te libala on est vendu to imaginer que bango mai ba ba sentiment mais na kati église ba te ya bato baza na bato bon ba te ya et alors bino mi balé ba ba sentiment bo transmettre nini et pas ya ba peuple oyo bino bo conduire bango ba kabwani église ekoti bulu yeki maman pasteur amemi bandimi na ye papa pe amemi bandimi na ye et yango bezo sala ba banda ba bala na biso to mona génération na biso obali mwana mwasi lelo yoke kikolo oke oluka mbongo yoki na sima azui ba TV ba arc azui camion sinzela brr akena sko conseil nini oyo ko pesa bandeko ya mibali pe bandeko ya basi oyo bazolekisa situation oyo ona mama oyo baotala biso soit bazana bulu yeke mona kati ndako mabali linge kufa conseil nini yo pesa conseil noko pesa et pas bandeko basi na bandeko mibali o bazui par exemple pe point mission oyo debi ketala ma partout ba mikolo ba jeune ba tout baotala avant ko pona mwasi
oyo moniki okotikala na yebo na libela soko zalaka na Angola to zalaka libanda ya mboka to salaka wapi sala vraiment effort comme juste tina famille na ye et pas ya papa botaye et pas ya maman botaye okutani na famille mobimba pour conducteur to pe conduire ya mwana na bango mo ba parents ba bien ela ba parents ba famille muso kepe na bote na sepe na mwana na bino na bale ba biso na bino bo zela olingi zela to encadrer na soka komi na place oyo akomi après yo sali nini oyo bale ba jeune muso mona sali sentiment le moi ça va qui frère chéri a cheze tant yo zo yo chai na palais on sali conseil yo ba ça qui yo kuna ya ba tozo sala ta mettre morote pona yo conseil nini yo ko ki ko apporter na jeunesse ya lelo pona le kabetali de mabala pona ndetsa woloba ndetsinga na terme surtout biso nde mibali bino nde mibali biso pena mibali biso mibali photo bongisa na sens ke ozala mwasi alinga ko makasi mabe tosala mwasi abombaka yoko mwasi alinga ko makasi omuko esala mabe libanda ozolinga libambanda mpenga pembeni ya quartier so mwasi awakoka so bashoki wana te so mwasi azwi mokano azwi biloko ya ndako ake na nsima soko mwasi ala mabe okomi solo wapakade oyo amemaki babiloko ya ndako so conseil yo opesa bandeko mibali so conseil awa ndeko mibali naopesaka ake soki moningi alingi yo mpe elinga ye tolingana baba 1+1 égale 1 na boli intérêt te il y a intérêt te mais 1+1 égale 1 na boli comédien patron papa to sungana siko conseil nini yozopesa na jeunesse ya lelo mpona makambo etali libala po eza mpe na ebele na miniti oyo baoprepare mpo babala eza mpe na miniti oyo bato ebele mpe baa na mabala na bango eza simbasimba kebe kokwea sikoyo conseil nini yo kopesa ba nga mpe na conseil na ngai na kopesa eza mpe na conseil moko eza conseil moko gratuit oyo nga mopena maître moroto alobi mibali to change nga mopena nazwa libala elaka des personnes libala ezalaka des personnes ni côté papa ni pasteur ni nani parce que soki moto aboyi na ye kobenga pasteur na bino église avandisi bino so aboyi libala eza des personnes conseil nga na kopesa yo ndeko mwasi ndeko mobali oyo oza na mwasi no na ndako oyo oza mobali na ndako yaya kotika mobali noto mwasi na yo te okeluka libanda lorsque oza na ye kaka wana akochange mentalité kaka ntango bozoyokana bozosolola bozosa nzambe liboso ekokende bien so ozomona mwasi na osala erreur zala na patience na ye mobali osala na patience na ye nzambe akosonga bakokoma mosika nde bakoko na biso bakomaka kolanda teke o bakoko na biso na kala bazala na mabe te bazalaka so mabe kutu makasi kolaka peut-être temps na biso crise ezala makasi mais biso lelo totia bakabeli tokeba po te tokozonga ntango omonake mobali na wana aza mabe okeluka ya bien ndeko osala erreur okosala erreur somonaka mwasi na ngai te pecho wana aza bien ntango ka jour otika ye ka ntango okeye kuna omona mpena ke mwasi na ngai ndako azalaka bien ebele mpe mamona oloba ekotesa bango mpe déjà donc otika mwasi na yo te bali na yo te mpo kelanda libanda mpo libanda nde sentiment libanda nde makambo conseil ngana opesa bino yango na bozala bamoko tozala bamoko wana liloba ya ye moko comédien patron mpululu mabanga tozala bamoko partout boolanda ngai sa matata olympia mon ami personnel mon ami privé batika yo sans oublier dollar mputo staragondo mon ami personnel ya mokonzi ya bachache moto asombela ngai versasi na ndenge osakana te sikoyo papa kade oyo eza émission vérité nga nalinga bato baloba vérité conseil nini opesa na mibali oyo baonéglige basi na bango na ndako pere alobi likambo moko bien ya moloto alobi bino surtout mibali bamelaka masanga bozonga ndako leta mwasi sa afandaki na ye na ndako azozela yo 19h 18h olia bofanda bino yo oza na baboite ata ozalaki yo na mwasi mosusu te basi balaka bato asuwa tosungana conseil nini mazaboko artiste monene na mboka oyo yo kopesa bana mibali balingana mibali mpo atwa mibali bon papa omoni eloko omona okoloba eloko nyonso tu oyo ezomema yo na mabe batika par contre nga so naomena masanga na omona etinda nga na mabe obligatoirement efona tika elingi oloba ngo te par exemple nakoloba na eloko wana olobi ke mama azoselo na ndako yo par exemple ozomela masanga toni non yo penza edite tabu molatisi babi mikolo so omoni prophète abeti babiloko aseboye donc
Mamta simba ba makambo Benedict Tabu. Eyake kaka nzamba pambola yo. Ba nyonso babi Naomi mwasi mbinga. Essentiel vie de Nzambe quoi. Mwasi munene balobi Canada nde makambo. Tozo ya nzamba pambola bino sans oublier. Voilà batanga kombo te point d'interrogation. La komi ko chité Nzambe apambola bino. Ciao. Merci Nzamba pambola bino. Passez Yves à ma musicienne.